Maloba na Nzambe ezali awa. Balingami ya bana na Nzambe mbote na bino. Matondo na kati na moko pe kiese isengo na kati na bino. Bozali bongo na kati na chaîne na bino ya télévision. Oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Ndeko na ngai molingami soki nano s'abonner te. Occasion yango yo s'abonner okoma membre na kati na chaîne na bino. Ba vidéo bana kokomela yo gratuit. Ezali na bo fele, ezali ka soche mosapi abonné. Nde okokisi lotomo ya Nzambe na kati na ntina na yo pona chaîne kende liboso. Ezali ngai bongo molingami na bino ndeko na bino frère prophète Pembele Aziza. Nkolo na nguya nkolo na biso atinda nga liboso na bino pona kosakola pe kopesa bino toli ya molimo. Ya mona na kate alata kabato. Alata ngai pode kososola maloba ya Nzambe ngai na yo. Molingami ya liboso afato kota na sujet na biso yo mtozali na hôpital, yo mtokweli matanga, oza malade, oza ba souci, makambo ndenge na ndenge oza nango, tikate to bondela Nzambe nango ya pesa biso kimia pote to kota na kati na direct ya mokola lelo. To bondeli. Nzambe mokeli na likolo na se. Yo kelaki moto, yo kelaki mai, yo keli mopepe, yo keli mabele. Ba elema nyonso pe makila ezali ya yo. Moto asalemi na mabele, moto azali na mopepe kati na ye, moto asalemi na mai, pe na moto na kati na nzoto na ye, pe makila. Yo nde mokonzi na bakonzi mutu salaki yango. Nani yango akoye kotungisa makila na yo, nani akoye kotungisa mabele na yo, nani akoye kotungisa mai na yo. Tikate oyo nyonso bakoye ya pote batungisa bana no bazana belembo oyo natangi ezala sans effet na kombo na yo. Batela oyo bazuba matanga, bazana bopito, bazana ba prison, bazana besika ndenge na ndenge, tikate kimia eko ekamba bango na kati na mateya ya mokola lelo. Ebandeli ya mateya pe suka pe ya direct na pesi na maboko na yo, okamba ngai olatanga lokola bakolata kelamba, kimia na yo ezala na kati na ngai. Balingami tokokene mayikete, tokozwa makomi na biso ezali na kati na Ancien Testament to buku ya kala, Proverbe chapitre 19 verset 20. Nazotanga makomi na mokanda ya français. Natangi makomi. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Nabandeli. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Makomi na mokola lelo na kati na bino. Sikana kotanga makomi na mokanda na lingala. Yoka batoli. Ndimaka bateya yo. Bongo okokoma moto ya mayele. Nabandeli. Yoka batoli. Ndimaka bateya yo. Bongo okokoma moto ya mayele. Maloba na Nzambe, maloba na nkolo na kati na bino. Thème na biso ya mokola lelo ezali mu comprena ya esprit mabe. Mu comprena ya esprit mabe. Ki mo comprena ya esprit mabe. Incompréhension. Nde mateya na kati na bino na mokola lelo. Thème nde yangwana. Balingami tokota na kati na sujet ya mokola lelo. Nakosenga na yo molingami, nakosenga na yo s'il te plaît. Ozala attentive olanda mateya oyo na kati na kimia bo sosoli e sosoli sayo. Nazo répéter. Boza ko aimer ba vidéo te. Boko kota tam sur 100 et quelques personnes, 150, 200, mais bato bazo aimer kaka baza 10, 15. Soki nazo ko senga yango parce que ba blokaka ba vidéo. Soki bo aimer belé ba ko sepe bon mona ki mateya wana eza mateya ya malamu. So bozo mona ba mateya muso za ko zanga baza ko bloquer pone boza ko emete. Yango na senga ki bo aimer ko et puis c'est kaka ba chambo sapi boye. Au fini, lo ba ki ozo tala na télévision. Mais yo muto za na ba portable, tam so lani na portable. Ata ozo tala na télévision. O ko kamata na portable, o aimer pona kaka o contribuer na kaka na chaîne na bino. Bosala yango pe ko partager ko kabola bandeko na yebisaki bino pe na yebisaki bino ke chaque
fuwa na teyaka erana bato babenga nga na mateya wana soki obengi nga te mayana bato mosusu babenga ngai mpona baloba te mateya lelo ezalaki mpona nga moto na moto aza na esika ya koyelaka moto na moto eza na esika mpe azwaka esengo donc partage kabola ata bato bakoboya kabola un jour ekotouche ye ekosalela ye mpe kositya bacommentaire bien sûr botala bino moko na kati na bachaine na bino mateya etelemi esili commentaire deux personnes po kaka okoma kaka okoma oui na church wana botyaka church ezalaka na moma oyo toolanda mateya wana mapre ebungaka me na kati ya video nde yango etikalaka esalaka malamu na kati na chaîne na bino boluka bosala yango s'il te plaît bozomona kaka tozoteya me ezwaka temps na basala bamontage bato batechnicien basala nyonso wana ezwaka temps me yo mpona otala ogaspille na eloko te me basengi yo kaka oaime basengi yo kaka eloko te mpo tozosenga mpe baede bopesaka na bino te me mateya oyo eza kosunga mpe eza kopesa yo eloko mosusu eske oyebi ntina mateya mpenza eske oyebi ntina ya toli oyo bino bozolanda mpenza so boyebi na bati okobenga nga mokolo mosusu ndeko eza nini mpo na chaîne mpo tocontribue totombola chaîne oyo me bosalaka ngo te bandeko toli oyo etikalaka okopesa ngo bato mosusu mpe yo moko mokolo mosusu ekosunga yo boluka bosalela yango s'il te plaît molingami mateya soki eye eyaka teke mpo na moto moko osongolo eyaka teke mpo babwakeli moto mbwakela mpo basali boye mateya eyaka eza mateya na nzambe moko na moko esika kweli asenga nde bolimbisi abongisa esika omoni esengo pusana okende liboso mateya eyaka teke balobelaki nga balobelaka motu te mateya eyali mpo na biso bato boyoki na kati na mateya mokolo lelo yokaka batoli yokaka mateya yokaka batoli po te mokolo mosusu ekopeso mayele okokoma sage oyoki yango epeso mayele okende liboso toza lelo na sujet oyo bazobenga mukomprena ezali nini mukomprena ezali na lingala mais na français kombo nango incompréhension ezali nini incompréhension ou refus de comprendre quelque chose ou de lui rendre justice. Incompréhension entre deux personnes. Bazoyo kanate. Kozanga bososoli mayele. Synonyme incompréhension, erreur, méprise, interprétation, yamabe. Moutaza dans face na yo, ozoloba makambo pendeza juste. Mais, azo comprendre à travers, yazo comprendre na ndenge mosusu. Eli koloba nini? Ezana incompréhension, ya bozoba, azakane mayele te, ya incompréhension. Ya bundoki, azana esprit mabe, azana ndoki. Yana incompréhension mosusu, aboye na ye, ayebi ke za vérité, ma aboye na ye, refuser, a refuser na ye, ko comprendre. Donc ye, donc aboye na ye. Ezana bate bele balingami. Donc bo sosoli na ye, aboye na ye ko yoka. Incompréhension, oto so benga siko mu comprena, ezali muto oyo, ata oyo lobi. Bango batambolaka mutu na se, makolo likolo. Donc batambolaka sans verse. Baza nenge moko te na yo. Donc incompréhension eponi mutu te. Eponi pe âge te, eponi pe taille ya mutu te, eponi pe classe sociale ya mutu te. Incompréhension bato mosusu atanga za mayele atanga, mais azana ba incompréhension incroyable. Et eponi pe ote moi si tumba incompréhension zana bato belé. Na moya lelo tozoloba awa nde tozoloba awa tokozwaka ba point essentiel. Ba point oyo ezoluka ko bébé sa société na biso. Ezoluka ko bébé sa biso. Bato mingi bazana ba incompréhension na école, na musala, na libala. Ba bengi yango incompréhension mu comprendre ba bengi yango langage des sourds. Donc ezali danger public.
muto a comprendre a lingi ko to comprendre sans se rendre compte que ezo pesa bato mususu passe lelo yo na moment o tozoloba na ngongo tozoloba na bambulu to komi incompréhension et lati bato na ndenge moko incroyable soki to kebite eza mubulu bamisu bakokufa bamisu bazo souffrir na incompréhension pe mubulu ezo kota ba désordre kimi ezate na kati na mabota kimi ezate na kati na biso pona oyo molimo oyo incompréhension. Donc c'est un esprit impire, esprit ya mabe ya bundoki sans que oyeba yo mona kaka ngana mo comprendre mais ça esprit mabe eza esprit ya nzambe te po nzambe alobi ya za mutu na kimia moi kimia oyo nzambe apesi biso moi to vanda na kimia ezate parce que ba mu comprendre baza ko bebisa donc bato mususu ata olobi likambo eza penda bo azo mona réalité ma refusé na ye ko comprendre yango donc alobi te yango te donc basili saka bato mayele ba komisa bato pe yo poko koma lokola zoba donc zoba te nini ko sala na mutu oyo liboso na yo soki oza na mwasi ya mu comprenant ndeko mwasi soki oza na mobali ya mu comprenant c'est un problème. Donc molimo na nzambe yeko yebisa biso te tosenga mayele na nzambe tosenga bato bazangi mayele basenga mayele na nzambe ndenge mate elobi yoka katoli soko yoki toli na sima oko massage pote peso mayele donc toli oyo ye pote yo yoka yango pote lobi pesa yo mayele makambo yo salaka yo mimona mo comprendre makasi mais yebate ozo sala ba dégâts na famille ba dégâts na musala ba dégâts na église ba dégâts d'école makambo na sans que oyo yeba sika tokozwa ndego yo ki tokozwa ba point essentiel moko na moko ako comprendre matondo aimer nan bo aimer pe bo partager ndeko maté ya lelo vanda penza ko déplacer te landa oyeba soki tozwi na kati na Biblia selon Bible tozwi na kati na Biblia na Genèse chapitre 37 verset 1 à 36 Joseph likolo ya bandoto Joseph likolo ya bandoto alotaki na kati na libota poto nzambe apambolaki ye apesaki mutu ya bandoto alotaki ndoto aliboso alotaki ye lititi moko na katikati pe matiti mususu eye engumemeli ye ayebisi bandeko na ye ba grand frère na ye ba grand frère na basosoli ndoto baboteli ye incompréhension ayeli bango susu deuxième ndoto abi na loti ndoto moko étoile moko pe ba étoile mususu 12 étoiles mususu eye engumemeli ye hey bandeko babotela ye incompréhension mu comprenako olakisa nini yonde mtu mona bandoto olakisa nini yonde za mutu bandoto nde yo suko yonde nani yonde biso suko donc lingolo bake biso to yako ngumbe mela yonde mo conception yo ti na incompréhension bakomaki na idée baboma ye po azo komilakisa or que ezalaki mabongesi ya nzambe bayebaki te mais komaki nini kaka ndeko babotelaki mo comprena ndeko apambwami akekoma premier ministre na kati na Egypte bango wana batekaki ye balukaki basala mabe baboma ye kutu mais or que ezalaki mpona asunga libota asungi libota ti bango nyonso bakomi na nzala balandaki na Egypte epai leki na bango akomaki premier ministre. Est-ce que vous avez compris ma kambalou na bato? Mais tiala mu comprendre babote la kiye. Elingo lo banini. Mingi na kati na bino na kati na ba famille soko mutu moko pambwami. To a comme un PDG, to a comme chef de personne, to a comme député, muta kufa na famille ti. Ba ko botele mu comprendre fo izalaka yemta lié, ye mutu salaki boye. Yo nem yemta zo lié bato ba ku fate. Bato ba ko bota mu comprendre orke. Ezali pona intérêt ya libota soki mutu apambwa mena kat na famille mais mutu apambwa mena kat na famille boza na ndeko na bindo ya mwasi abala
PDG abala mutambongo bandeko mususu na kati na famille bakoma obotela incompréhension yaka saka nini libala bala de ya malonga yaka saka nini eko kufa kaka kala tete ko mona kaka mobali wana ko boya ye kaka boni mu comprendre boye na ndeko na yo ndeko frère na yo beaucoup propre apambwami mo ba possibilité mais ils apprennent ko sunga di bota ils apportent di bota na biso pe comme malamu tous la peine ba PDG na kati na libota tous la peine na quand même ba tupe ba bala malamu mais ba mususu ba koma ko botela ba ninga ba incompréhension mo comprena pona nini ya mila kisaka nini ya mona kaka ye mtazana mbongo ya mtamona mulimo ya kimia tie or que li pamboli ya ndeko wana eza pona intérêt ya famille ndeko azwa bakoma ko botela incompréhension bamso na bundoki na kati pote ba éliminer ka ndeko pote ndeko pa ya kena ko bala li bala ekufa kaka ekufa ko hein bakuma kutinge balo mabe totala kaka 5 ans musika ndenge za na 3 ans ko musika abota pe total kaka ko botela muto incompréhension otala de kambo orgaki pona di pamboli ya famille ezaki pona kimia ya famille ndeko no moko okoma ko lakile mabe ndeko no moko okoma ko kaka incompréhension mu comprenant eza pasi pona ntina na yo nana mateya oyo soki totali na yo église ne ba église ba mu comprena na ba église tala batei mateya ndeko batei mateya na leki ya naza koteya batindili yo video tamso ya mateya moboteli yango incompréhension oboteli yango mu comprena otindeli nga mateya wana pona nini donc ce que botonga ngai eza bambwakela batindili yo mateya papa mama eza kaka mateya batindili yo po to yo sosola lobi okoma ndenge mateya lobi boyoki na proverbe 19:20 ke yo kaka toli po te lobi okoma mayele na mikoleko ya po mateya yaka teke po babwakelo mbwakela po na nini so batende po to yo sosola yo tindili yango po na nini bamu comprendre omonde baya akubota incompréhension ba misusu batei mateya na kati n'église c'est que faut que yera kay babwakeli nga bwakela akubota mu incompréhension na kati n'église boko comprendre te incompréhension na kati n'église akoma ko soine sabatu tout asona gila dia ke kuna asona na pasteur asona na évangéliste asona na prophète asona abeba na kaka na batu mu comprena mazaka na kati n'église o tade pe bo serviteur de Dieu ba sali na nzambe musu ba vraiment comprena na kati n'église to yebaka te eloko ni bazo sala na kati n'église poto nzamba lobi oyo bazangi mayele basenga mayele pa na ye ba comprena à travers soki pe likambo moko alinga bota incompréhension na kati n'église akoluka te akende ye moko akoluka amema bato mususu pe bakende akobotela bato mususu ba incompréhension pote ya oke ngai ngala chef na kati n'église ngala ki membre ya ba comité de soutien papa tika parce que bato ba soutenir ba église zaka yote bana mokile banda ba yaba miso bakenda bazonga mais na kimu comprendre yo ato soutenir yango et vous changer loko moko te so lingo kende yo kende na yo mais yo lingi kaka yo lingo kende faut même bato bazana mo parti na yo po ba accompagner yo ba mu comprendre atabote atabo pesi toli bo vandisi bango na bureau bo bengi bango ya ko comprendre kaka à travers iloko mususu te na bakati na mangomba to zana bango ebele na basi pe na bamibali omona mama kuna mama pasteur to mama diakone to mama mu comprendre ya kosalante bato bazo tume ya aye ko koma musali na nzambe ndenge nini pona ni maladi ozakat na ye mulimu na mbindo oyo mu comprendre esa kolanda ye soki tozwi sikoyo na kati ya bacouple na kati ya mabala na bandako vrai mu comprendre ya bamu comprendre evandi na bandako ya mabala oyo toomona couple mu comprendre soki mobali aza mo comprendre te mwasi mutu aza mo comprendre papa e mama yo oke kozwa bacrédit oke kozwa okoti baniongo mpe bambonga moke te okotala boye ba 15 000 ba 20 000 likambo oyo osalelaki yango emonani te mwasi aloba te okobotele mu comprendre mutu aboti incompréhension mais tozalaka ndako moko tofandaka ndako moko budget na biso foto eza moke toyeba po te soso amelaka mbumo ekoki na mongongo na ye makobota incompréhension
Yo ke kokota li kelemba. Salaire na biso yo zwaka 1000. Ngai kuna na zwaka 500. Donc 1500. Salaire na biso za 1500. Yo ke kokota li kelemba ya $500 par mois. Mais aujourd'hui, on a été au boulot parce que transport, zakuna, kolié, zakuna, na bana, zakuna, balo, te, akobota, mou comprena, na kat na babala, oyo, suka, babala ebele, ezako kabwana, pe babala ebele, tile lo, bazo vanda, me bavanda ka na incompréhension, ba mou comprena. Ndeko mwasi, poni na ya somba ne saki ateko somba saki nini ya Louis Vuitton, saki ako kotabo 4500 euros. Bon, dollar combien? Akeko kota pa somba kaka saki wana. Mubali aloba te. Baloba ta akubota incompréhension. Ngai saki nanga wana, ngai saki nanga Louis Vuitton, saki nanga ya Versace. Mais boni boye. Ndeko mobali akeko sombe ko sibisa. Blouson, akeko réservé ce que blouson. Ya nani? Ya Philippe Plein. Au blouson, on a ya query ya Philippe Plein, bache bende. Au tala blouson, 3500 euros. Mais salaire n'a biso yeko kakate. Moi, ça loba te. Incompréhension. Yang bozo mona kimi ezate na kat na bandaku. Mo comprena, akubota mo comprena. Akubota penza mo comprena. Donc, ndeko moi ça yeko loba. Ah, chérie, maman zobela. To papa zobela. To luka to aider papa to sal. Ah, nga na réserva ki na réserva ki ensemble na ya yoja mo moto nga ensemble wana na fete ko ya kaka mo comprena ndenge moko mobali ko yebisa mwasi chérie mama oya nga zo bela to luka to sunga ta quelque chose to pesa ta mama po to papa na nga zo bela to pe ah nga inde na lia na simsa ba bijou na ngai na ba bijou na nga na zo somba po fete zo ya papa kaka ki mo comprena kala te boy pour mama kufi to papa kufi. Et kosinda ko mo bulu pona ni na incompréhension kozanga ko yokana kozanga ko solo la malamu na kat na banda ko na ba couple qui nous comprenne walo ba boy mu ta comprendre a je expliquer parce que tala ne to zwaka tala juli na biso so to tali bo so eloko yo ngo somba ezuli za muki yo zo ke somba mutuka ngo somba mutuka Mercedes zo somba wana so ya 28000 euros to $28,000 sur $28,000 to $. Mais biso on a salaire biso to comment coûte na 3000 k. On a bado futa malema crédit yo zo kota oyo makambo to zana baloba ta ko bota incompréhension ni ya lingi ajaje ba mona ke atambra na mutuka bien ami tiena pas atambra na mutuka bien po ba mona makambo te ke ye par exemple ba kara bien mu comprendre baloba te kana kat na mabota ya bo tumona ba mbai ba mubulu na kat na ba couple pe na kat na bandako que nous comprenons. Quand la carte va couple, quand bon moi ça vandi ka bo papa atala bo mobali pou a bon so ba valise. Pou a bon so ba valise ba bagage. Oh ba bagage o chérie. Ba bagage zo bon so to kende. Oh na yebisa yote. O yebi amote. Na yebi ni. Oh dans 2 jours na zo kende Luanda. Oh dans 2 jours na zo kende Brazza. Oh dans 2 jours na zo kende Kisasa. Ndeko, yo vandi na mwasi soki 5 ans. Ozo sala voyage na Afrique na mboka mosika bozaka na poto. Oko yebisa mwasi na yote oso na mwasi na yote pone oyebisa voyage ndenge zali. Kaka bo akobota incompréhension baloba te mwasi loba te non ezaka akokota mo comprendre. Et yo ka kutne baloba yo yebi ngote dans 2 jours na zo voyager. Na yebisa yote peut-être na yebisa yo ka peut-être ba mo comprendre. Akoluka kaka et pai kimi ezalaki azange sa kimia akotaka désordre na katanda kaka bongo o mona ka bombo akati coiffure na poko boya bane ko tshaba parfum akomola ta ba feste ma costume oh chérie bongo yo bien moteke na zona fête yo vanda na kati na couple wa mwasa mbali yo kende fête bongo fête o mwasa ko yeba tendenge nini mwasa loba te akobota incompréhension donc moi été ndenge moko mobali akomona mwasa zolata tout atune wona ke muziki on une association na biso mais banda mo colonel yo zoki invitation peut-être na yebisa ka yo peut-être babeluka boy bato mo comprena mutuna se makolo likolo bakansa à travers do fo balo la moto boy
akobota me incompréhension or que boza mwasi na mobali ba couple et sengeli bozo sala makambo moko pa yeba oyebisa nta muta avance so olinga te to nini bo solo la mais yo asala ka makambo kana na nko ki mo comprendre musoko ya nko asali mo na nkoko olobono botele mo comprendre moko ba mso ba proposa utu ba mso be milenge la be ye na botele incompréhension moko akoyeba ngai kaka kokatela moninga mangala mobali ya kobenga chéri nazoya chéri salanga semuli wana maboko te bakati yo maboko yo na maboko te pana osa semuli na yo yoka ba mo comprendre ndenge moko mobali mwasi akoya chéri okopesanga ata $100 moko boye omoninga banki na yo nana yoka ba mo akobota incompréhension epai babotaka incompréhension te bazangisaka kimia na kati na bandako mama yo vandi na kati na ndako bamama mingi na kati na bandako bakouple ebele ezokopanzana epesa kokufa mabala ezopanza mpona baincompréhension mokomprenako osali basoin osalaka basoin mikolo oyo ozosala basoin toboyi propriété te toboyi te ke ozala quand même propre mais oyebake eloko na eloko eza na ntan nango okamati manzaka ya milai otie ale ntango ovandi na kati na ndako makolo kaka likolo ya kanape yo ozobongisaka bamanzaka ozopalola bamanzaka mais oza mwasi ya libala babana yo mais mosala na yo kaka kotinda bana oyo ya kati na ndako intel zwila ngai jus yela ngai nini yaourt ekosala nga frite bando ovandaki na kati ya kanape papa na bino azoya bosala semoule bokalingle côte de porc bongo yo mosala na yo nini yango bozomona bana mingi na kati na bandako bazowumela te mona ka bana ka non j'en ai marre parce que moi je vais partir de la maison so mona ke akenda avant akenda pona ki mo comprendre na yo parce que babala yo babana bana te oui bana bakopesa charge mais charge nyonso yo so kopesi bango yango bana bakowumela na kati na ndako te bawumela te parce que comme sikoyo babala niti bana yo sikoyo mosala na yo kaka basoin omotamso bimi bosalela baleki na bino boye bolambela boye okosala na occasion mais so okamati opesi responsabilité na kati na bana bakobota pe incompréhension okomi mo comprena okosa kimete na kati na ndako makambo oyo nde passe na kati na ntina na biso grand frère grande sœur petit frère petite sœur ovandaka pa bato to pa ya na yo to pa leki na yo donc grand frère avant pas tom so pas petit frère na ye tout petit frère avant pas grand frère na ye ou soit avant pas grande sœur na ye tout pas petite sœur na ye petite sœur ou to grande sœur avant pas petite sœur na ye ma encore moi ko pota mu comprendre na kata ndako abatu baboko na ko bokola mu comprendre baloba te so ba sa de mu comprendre exigence ako exiger ba makambo de ndako abatu yo bazo bokolo ko bokola pende kuna yo abana kama sasa na mwasi na ye na kati na ndako yo vanda na kati na okomo ko tsoba exigence makamane na ne yo okota kimia te na kati na bandako na bato toujours ba semeki mingi oyo yo ko ba semi ba belle sœur o ba beau frère akomoya aya na ndako bato to aya na ndako bato ko chaka ka confusion ko cha mu comprendre na kati na ndako bato na libala bato ko bota ba incompréhension mwasi bato asala oyo mabe apesa oyo mabe akababo mabe donc eloko balingi ezoyebana te bakoma koboteleka ba incompréhension kaka alamba mabe so alambi bien te biloko yango mungu anete ya kokoka te biloko maza kolia mutu yango aza kolia nazomona ngo neti mungu aza kokoka te maza kolia incompréhension kaka mpo asisa ndeko na ye moninga kimia mpo moninga aloba epesa nini chivundo epesa nini trouble epesa nini désordre bayaka kaka na désordre olingi nini yo siko ndenge ozala na kati na libala na yo baya basala yo boye okosepela babotela ko ba incompréhension boye okosepela surtout toyebaka te biso bamibali bandeko na biso basi so balinga babala basi na biso so mpe balito akobana botela semeki na ye mo comprena
po balinga ye kaka boye asala boye te asala boye te asala mu comprendre moko na bat muso basila mayeba yebi likambo bako sala te balamba te bakaba te basala te ti ko komisa mutu kaka ke mutu asala nini akrake tozu sikopeda lisusu babokilo mama bokilo avanda kapa ya mwana na ye abalela to papa bokilo avanda pa mwana na ye abalela so bo kebite libala mwana ko kufa ba mama musu ba grande mu comprena vraiment comprena akuma bota incompréhension na ndako ya libala ya mwana ye tamsus mwana ya mwasi abala mais akuma bota incompréhension mwana mobali ya bato tamso ya na ndako azara susu kimia takuma mala l'aise so ye to ya retard so ye kaka mama wana ba no bota incompréhension akuma ko surveiller ya mobali na yo ya zo koma ka ba beauté mais yo nazo mona yo zo konda pe nazo mona kuma olata ba costume lata kitoko to yo lata mabe ya belanga zo etali yo yela yo makambona yo pesa ta tolite koma oyo kaka mwana koma mama funa loba ngai na mu comprena papa bokilitan ozo papa obimi de susu mais ya ki kalami to obimi do ya komane di libale komane di yaye niti makambo ya ye ba papa mokilo mosusu ya mobali avanda kuna basala boye te balamba te bapesa te mingi babebisi mabala ya bana na bango bimbi babebisi mabala ya bandeko ya bana oyo ya bana na bango babalela mpona ne kimu comprena tamsa avandaka kuna bamisu mpe avandaka kuna te mayaka kaka kotya kimu comprena ayaka lokola neti ya ye semaine oyo to ayaki journée moko akoti mu comprena bino mo bakolo libala soki bomaîtrise te bolandi kaka oyo mama bokabwana mabala mosusu epanzani babokilo mosusu ba vraiment comprena tosala boye te tosala akuma kolandela likambo la lettre lokola kutu likambo yemo de ndako ekoma neti ya yeko ye mutu akumi kogérer non eza molimo mabe eza bozoba te eza bundoki oyo eza bundoki eza buntema mabe bana na kati na ndako sikoyo ya bana na kati na ndako mwana tamso ya mwasi baboti babandi kopesa toli tika mobulu tika komela badrogue tika komela makaya makasi wana badiamba na age oyo oza nango mwana bota mu comprena ko kasi vraiment comprena mwana kobota mu comprena jour musu boyo après papa so pekisa mwana ne ya mwasi azo pekisa non je vais pas jour musu mwana ka papa bote mo comprendre pas abimise likambo po ba kotsa mobulu olinga obima na ngai yango jour musu nazo sokola na douche okotaka fungula ka porte okotaka taka na douche na yo mo mama ninga na mwana makabo alobi boyo de papa tamsa sala na ngote mais mwana bote kaka incompréhension pa kotsa kaka incompréhension na kati na ndako likambo ngo longo yango epai na ye ekomi sikoyo papa na mama bakomi kotswana yo comme okenge de mwana papa loba ta non je peux pas faire ça ma fille mais est-ce que je fais ça oui ba mo comprendre ko akolo ba oui à côté de désordre tant bien botti ga kotswana ya lati bilamba na abimi ba vraiment comprendre bana mususu na kata ndako comprendre à travers au mwana kenda ka classe mais mo comprendre ko mo vrai mo comprendre bandeko ezana ndeko moko boye na yebiye azaki na nièce na ya bengisi nièce na ya awutiki sasa nièce ye tango nièce ye avandi babandi kofana nièce ko mubulu bapekisa boye te bapekisa nièce bayokani na mobali na yo ndenga zo loba na kaka ke funda ina mbila ke abimaka na yo yoka mu comprendre préparer mu comprendre mo nièce yembala moko non soko olobi boy na kofunda ala benga police non noko nanga violanga police ya boy baloba te mwana insiste ali oui noko lela mwana insiste ali oui abota incompréhension mu comprendre oui a violanga ngai bakangi noko abeta 1 an de prison. 1 an de prison, likambo yebite mwana bote mo comprendre po ba pekisa ki atika kindumba atika mobulu. Vous vous rendez compte? Talaba mo comprenez ba même là-bas. Après, ndenge nzamba sala ka noko abima ka prison.
mais noko ayi ko comprendre limbi saka mona yo senga limbi so noko ezali ka ba crise d'adolescence limbi sanga na nièce na yo mais noko abeta prison pour nani ki mo comprendre bato mususu to pekisa likambo ma abaluli makambo ko kas neto no bate mutuna sema ko likolo bango batambola ne ba pindu munaka makamba pindu muni yango abaluli yango kaka pona ko kotsa bato passe ko kotsa trouble ko kotsa makambo ebele na kati na bato tozwa sikoyo bato ya niongo badete banyongo odefaka bato mosusu odefisie eloko jour okende ozwa mbongo akobotelo mokomprena moko yo moko kutu kolo eloko ozoyeba te ndenge yango ndenge moko na yo soko defi eloko baya kosenga basenga mbongo te fo bota kaka incompréhension fo beta kaka mokomprena kaka na banyongo omoni yango nini kaka mokomprena bato mingi noko makasi pona kodefa ki mokomprena te akozala kimia mais jour yo oluko senga mbongo alikelembo liaka mutu aliboso siko bato batikali basenga te akobotela bino mokomprena moko wana eza ya nko ya motema mabe we bamisusu basalaka nini soki alinga bota incompréhension pena bien bapreparaka na nini na masanga alcool aloba kutu ke mokolo nakomelele masanga nakobotela incompréhension donc prémédité donc azo prépare yango mokomprena ya koprépare soki omelaka masanga mutu deya amelaka masanga akomaka incompréhension donc mokomprena fois 3 fois 4 fois 5 donc vraiment comprendre ko mutu so na kuti mais vraiment comprendre vraiment comprendre akoyoka nini bo ata bo lobby donc akobotela bino incompréhension sur moko ah la et puis bamu comprendre bakotaka déjà na bafete ya bato bakotaka trouble na bafete ya bato na badiversaire monaka mu comprendre mo akoti kaka meli masangania fete ekoti mobulu bandeko c'était dans les années 92 comme ça ndeko mo walinga sala mariage na mariage wana sikoyo asaki mariage mais toujours salita sengaki ndako ya papa leki nanga parce que ndako ezali monene surtout yamba bato to yamba kileke bato oui to c'est na ndako na muziki na feti na kati na ndako donc eri na kati na ndako ndeko moko meli masanga brr abandi aboti na mu comprendre ko na kati ya feti ya bato oh non yaza commando abutaki sasa commando ya bagarde corps ya Mobutu donc ye a commando bato me yo za commando l'acception za commando ndeko na lobi fa sauter kaka na étage biso soko tozaki na rez-de-chaussée ozalaki au matin d'étage de colo et commune de rez-de-chaussée biso soko tozaki na 3e étage donc soko na rez-de-chaussée de commune de 4e étage ye siko fa sauter na fenêtre pour alakisa ke ye aza commando atabino moko balo fete baby ko fete côté mobulu abote incompréhension ye fa lakisa prouver que yaza commando na kuiki boyo momuni ba mo comprendre fete abate baby ko sikoyo oleba to kipe fete to komi ko kipe sikoyo mutu oyo azolinga sauter kaka na fenêtre parce que yaza commando alakisa siko sauter na ba kuiti ozaki nango dégâts. Et puis quand sauter na sebe ezali ko ateke ndeza sasa mabele macadam to vanda mukete mususu kuna mususu abote incompréhension abeta bakolo ndako papa leki nanga na mwasi na ye fete ya mobulu obinza kalima ngo ndenge namona ke lukola bango baboti mo comprendre nga fupe na bota vraiment comprendre que frappe bali ya frappe pour ba mo comprendre mususu balinga ka fo beta ye kwa kimia na bi oya ko meka de ce soir na prouver na wala ça en tout cas na la taper mo limwa kanda parce que fete baby kaka ndengwana bato mingi ozana problème na mobile na yo azana problème akombela masanga meli masanga po abotelo mo comprendre na kati na ndako na likambo ya salaki likamba mabe ndeko mobali akobota incompréhension ndeko mwasi pe basi musupe ba kwiti kwa bote incompréhension pour boyi bakaka akina kwiti akota donc akota kimiate masanga et botsa incompréhension au sabate
to so siko bandumba kindumba ndeko mobali azo préparer akende Afrique kokake Afrique Congo Kinshasa moi ça surtout kakabo papa mobali on a qui voyage OK voyage chérie bon voyage tu crois qu'elle est bien or que ndeko mobali pa yazo kende kuna ake ko bala ake ça ne mariage moi ça yebité tala bandeko mayela moi c'est leki ya mobali moi ça basi ba na maîtrise pas mayela ayiba atam yozo ko saye azo comprendre que zo ko saye mazo lo bana yo penate awtalo kaka yozo mona kena ko saye ndeko ndenga kendaki or ke ndenga kendaki moi ça sali ki FBI asali nini ki FBI alobi nini moi ça prépare albi abegi ndeko mona ki ça sali bien mobali nanga muka zo ya kuna frère na yo ka goza photographe et puis kanga photo abebo sikuza nini abi salanga lokola espionnage au spionnage partout yazali au kangela ba photo na ba caméra mais c'est ngana ko saba biloko na temo na biti $100 no yango yoka bataking abi abi soku au kangeli ba photo $100 otindeli ba photo soki ozuba image mususu ya bien na ko sur $100 200 yele kabo ndeko akenda ki sasa ayebite ke bazo ko spionner ye bakanga ba photo or kende kwa kendaki akeko bala ndeka akeko bala asali ba mariage na ye tout azongi ba photo pe ya poto te moi ça tala boy na ba caméra na ba caméra studio ndeko atindi sana ye tikalaki $100 tant on voyait voyage ici la zone moi ça tourne abonné voyage les bien habité l'équipe bien en tout cas bon ba maman est bien ma comme ça bien moi c'est pas servir aller assis tout ba vanda bango nego ameli vena ye azo roter azo biota azo roter vanda azo biota akansi ke kimezali moi ça azeli ya pe matin assis ça bien cher to sur le bon les gars c'est mettre la main sur le ça bon qui ça c'est des gars bien tout chérie yo osali kamo tena ça likamni la sali on a yo ki batmo ba yebisinga ko bala ndeko aboti mu comprena munoko makasi mu comprena yanko yo yanko ya mutima babe aboti mu comprena moi ça lui est-ce qu'on en a preuve on a preuve moi ça lui mais pourquoi ça va abeta ka moi est-ce qu'on en a preuve l'accent est preuve ce qu'on en a preuve yo moi ça lui oh chérie adule ga ba photo atchango kana table ba photo tche o mun ba photo le ba ya mo celui ba photo tche siar na ba photo libana adule ka caméra a fouika téléviseur ta ba image bi na libana nde kwa bota pire na mama na mu comprena lokola be prive mo na nde kwa ba uta mu comprena siko ya liboma akumbo panza ba meuble na ndako a jouer télévision donc ajuba 20 aux nanda ko nyusto ya na vitrine na bona ndako ça ko panza nyuso yo aboti mu comprendre ya shuka ba do panza ndako ba do panza pour ba kangier déjà wala ndoki azubenga mo so ndoki aboti mu comprendre pour nene moi ça do baté moi ça salate ndeko ba kangi yo mais ici ka ona okokita ici ka ona okolela ici ka ona okosenga bolimbi saza mwasi na yo pona ni besoin yokola bandeko basi boy pona nini ba misulu lobite na kotela ka basi mingi papa o moni ngande ya leo so yo mwasi te ndepe na zate yo pe ningo zaona so mwasi te o zapete ba monde bata baso sala ke biso to bota ba bombi biso na kati na libumu donc ke baka na mwasi aleki yo mayele po muta bombi yo po melisio a sokolio akamata latisi yo longolo ba salite a lesi yo ko leke na mayele ndeni oyo mayele mwasi leki mobali tabilo ba saliye sika bote moko mingi bazali ka soga sali kamba akobota incompréhension na ndako akoko ba do fâché ko beta ba mingi ko panza akamata na téléphone ya iPhone ya sika oyo ba sombe sur iPhone 13 na mire na pour ala ça que moi c'est dans incompréhension akangi bisaka ye moko abimi akeye abote incompréhension pour moi je suis côté na kolenga pour moi ça lobate moi ça côté na kobanga moi ça côté kobanga comme trembler tika na loba na ngate na lobate ndenge moko
ba Congolais, tout le Congolais à Kinshasa, ba vraiment comprendre. Ata ba moni makambo réalité en face, ndenge mboka zotambola. Ata ba zo mona, ndenge moko pe na mangomba de l'église, réalité en face, ba zo mona vérité yangoyo. Jamais. Ba kana makambo na bango bota incompréhension o ya yebi kaka. Ba to la tike makambo na zaka ya lukuta, ya solo nango peda yango. Jamais. Jamais ko. Ata ba yibiso kite yeti. Ba Congolais ba at. Donc mboka oyo ba mo comprendre ba leki. Mboka on est ko développer te pas ezali ko la bato ba tambola. Mutuna se makolo likolo bato ba za ba renverser. Ezali ko mboka bato ba zangi mayele parce que ça incapacité ya ko zanga mayele to buzoba to bundoki to ozo sala nanko. Boluka bobongisa. Boluka bobongisa ko. Parce que makambo oyo bozo mona ezolo ba ma awa ezaka po elo ba eza biblique même na carte na Bible ezali incompréhension. Toujours ce qu'on m'a commis na carte na Genèse chapitre 30. Genèse 30 verset 1 à 24. Landa malam partagez nan. Bon partagez ma teya oyo. Aimez. Bon aimez. Kabola ndeko kabola. Aimez. Matondo. Ikate nzambe na lola. Amona ndeko. Ozala bolingo olinga la chaîne qui dit que ma teya ikamba bino. Landa. Ndeko Laban azali noko ya Jacob. Laban akina bana na ye mi bale. Moko komona ye Rachel. Moko komona ye Léa. Sika Laban afana na mboka moko aboko la bibwele na ye bani na ye Jacob akina posa akende ko bala. Akina mboka ya Laban. Na tango ya kala, selon la Bible, selon Gaïté, okobala pe mwana ya ndeko na yo pote richesse to famille zalaka ini ezala ikangama. Tango Jacob ayaka asepelaki sikoyo abala Rachel. Laban ayebisi vandana na musala vandana na wana bongo umemi nini pona obala bana oyanga. Jacob ayebisaki non na lingi na sala musala pa na yo 7 ans kofutanga te mbongo wana ekele na kati na mbonga makamba de bala. Laban andimaki sika lokola andimaki 7 ans ekoki esengeleki sikoyo Laban abalisa mwana na ye Rachel oyo Jacob alingaki. Est-ce que vous avez madame? Est-ce que vous comprenez madame? Landa bien. Et salamini. Et salami sikoyo ke 7 ans ekoki Laban amelisi Jacob masanga pour que koki Jacob akeko lala aibaki ke ba mwasi na ye Rachel azakoya na masanga ba melisa ki. Laban asali je aboteli mu comprena te et place ya Rachel atindi Léa nde yaya po Léa ya ki yaya Rachel nde leki. Là-bas, Jacob na kwiti na ye alali na mwasi la mukaboy pa na tongo na kwiti tanga la mukaboy mwasi alali na ye Léa Rachel te. Ah, mais Jacob lui mais non aye ko mona noko na ye là-bas na bime makambo nini ngai mwasi na ye laki ezali Rachel. Mais boni sikoto komi na makambo oyo na ye ko mona na alali na Léa ezali ndenge noko na botli mo comprena. Oh bonga ezali nini biso na mboka na biso yaya mutabala ka liboso leki abala ka sima abime pona ni oyibisa ngate tango na yaki ifalo yibisa nke leki abala ka na sima liboso fo yaya abala mais yo yibisa ngate ndimaki siko aboti ne mu comprendre o moni ba mu comprendre aboti ne mu comprendre ayeko yeko yibisa susu soko lingi obala sur Rachel beta sous 7 ans donc 14 ans donc comme la bango sikudu basi mi bale. Donc abala siko yaya na leki et salamaki ndengona nde ayi kubala yaya na leki. Donc Rachel na Léa bakomi basi ya Jacob. Ah landa madame partager mateya oyo landa histoire oyo bandeko incompréhension mu comprena oyo papa zaki nango apesi na mwana po ba mu comprena mususu ko ezali contagieuse mu comprena mususu ezali ya famille. Donc wana mu comprena famille aba mu comprena
tata na koko na bango qui me comprendre pesa qui me comprendre na famille mobim maman na bango to maman ku donc siko papa pesi me comprendre na mwana nini Rachel nde mu comprendre siko oyo yango soto mito sosolo Rachel asali nini ndenge bavanda wana Rachel nzambe asali nini akangaki mabota ya Rachel aza kobota te Leya nde mutakoma kobota azobota bana Rachel abota te tongo etana kaka mokolo mosusu ka brr Rachel a futumuki aboti mu comprendre te oh non aye pas Jacob oh non nga faut pesa nga mwana oh faut pesa nga bana non faut pesa donc aboti mu comprendre Jacob na peso bana nini soko pesi nga bana te nakomi boma nakomi diembe kana nga lelo funa kufa kaka faut pesa nga bana oh yo moni mu comprendre la pina peso ni labi okita o mata ndako côté Chivundu ndako côté mobulu famille côté mobulu Leya le bibi oh mais Leya le bibi yo Rachel zolo ba wana est-ce que Jacob mutu apesa bana Rachel abalukili Leya na Rachel ko soane côté pour ba maki bambanda ba komi bambanda malgré leki na kulutu ko soana Jacob a loba te Jacob à mon niveau, l'sécurité, comment comprendre l'sécurité, et sa réalité. À refuser la Yekoba, Jacob est néremati, kanda donc le tombeau qui n'a que côté boulot. Jacob a dit, mais non, écoutez, est-ce que n'a pas Nzambe? Ce que vous avez dit, c'est un Nzambe pour Nzambe mutape sarabana. Yozo, est-ce que n'a pas Nzambe dans la caméra? Vous avez coupé sangaïbana. Nga funa bota kaka, tu zate, nga na zokomi boma, funa kufa. Ce que tu as dit dans Jean, dans le Nouveau Testament, dans Jean 3, il dit que Mouta Zoka Kaka, li kabona oye uti na li kolo, et pas in Nzambe yemoko. Mouta ko peso li kabote. Et puis, dans Psaume 115, verset 3, Nzambe azana li kolo, asala kaka oye lingi ye. Donc, ce que li kambo, tu as un problème, oko senga na Nzambe, oko bota mo comprena pourquoi, oko bota mo comprena pas ya nanani. Mo comprendre botla nzambe mo comprendre yo zo botla mo bali mo comprendre mo bali chwa sala nini chwa forcer nini allez et pesi sur tension ndako zaki na kimia po bazangi saka kimia ndako zaki na kimia zate kimia koti ndako koti mo bulu ba trouble makamba ba menace ba bloka donc ko suana donc kimia zate po bazangi saka kimia mbala moka ye oh non affaire ezali awa sikoyo fobima na bia Bia wana ni mwana musala ya Rachel. Wofo bima po bana wana bia abota bakoma yanga. Bandeko makambo yo. Mais bia za mupaya za étrangère. Okukotsa mupaya na kata bi ekipengate kaka mo comprendre. Jusqu'à ce que Jacob babimina bia baboti bana mibale. Abotsi Jacob et bana mibale na bia. Nani mta aboti mo comprendre Rachel. Bana ngo oyo bia botaki oyo mwana liboso Dan. Ya mibale Neftali. Bakombo wana donc bana wana bia mutabotaki bango. Papa. Rachel aye kokufa. Tango Rachel aye kokufa, Jacob a quelque chose pour enterrer Rachel. Tant qu'on enterrer Rachel, Bia wana a côté désordre dans la famille. Bia a eu bimanine na mwana ya Jacob ya liboso. Donc oyo babota na Leya comme na ye Ruben. Moni Rachel muta a bota ki mo comprendre. A memi Bia na kat na famille étrangère. Mais Bia ngo siko yoka a eu bimanine na mwana ya Jacob mwana ya Leya wa liboso. Impudicité contre na famille. Abomination et contre na famille. Inceste contre na famille. Famille nani nanda lugai mu comprendre mutatiri makambo oyo. Voilà. Après qui mu comprenez vous connaissez les paix aboti mu comprenant. Abengai pe na boti mwa mingi même abota na ngesilité fobi mana travailleuse na ngai musali na ngai pe. Nani kumbo na ye Zilipa. Makambo yo. Ah la.
a exigé pe abotri Jacob mon comprend Jacob ayo bimanazi pa aboti bana mi bale o yo Gad na Aser ba kombo wana e bimela ndengwana yo ka famille nenge koti mu comprena o mona mu comprend pas ememi mu comprena emema kaka mabena kaka na famille ye mutabota ki mu comprena ndenge makamane na ndenge opozo yoka oh ba mu comprena baza ndenge soki tozui pe na kaka na makomi Juge chapitre 11 verset 1 à 33 roi d'Amon chef yaba Ammonite roi d'Amon mukolo mususu kaka bavandika Israël selon la Bible bavandika bo buru oh non biso photo ya bitumba pa na bino to kumundisa bino oh bitumba ngo izanini bazana bango kimia kaka aboti na mu comprendre ka aboti ka mu non biso photo ya bitumba po tozo na bitumba po to bundisa bino bo préparer tozo ya photo bundisa bino bitumba zanini Israël selon la Bible atalike oh mais mutu yo roi d'Amon problème ni to salier mutu na période wana mutasaki makasi ezaki Jephté babengi Jephté babi Jephté roi d'Amon azo préparer bitumba ya kubunda na biso tozo yeba te tina mpona nini Jephté a tellement ah roi d'Amon premier oh non bokita bomata ngana ruya kaka aboti mo comprendre ko atuni oh problème eza nini oh non tango boutaka Égypte tango boutaka Égypte po bokota sikona Israël bolekaka na bamboka na biso boyaka bochaka trouble na bamboka na biso Ammonite bolekaka mais et chaka biso mo mobulu makambo kala ya kala ko 300 ans de 3 siècles Vous ne comprenez? Ah, je te le dis, makambo kala, makambo eleka biso ko tozana te habité. Ngai kaka to yoka kaka tuchaka ki apesi konsabita biso tozana tolingi kimia. Yo zana kimia mais za nini? To vana na habité abi oh. Mais ceux qui bana Israël ba lekaka na mboka wana mais to kotaka te bobo yaka biso to leka na mboka na bion. To leka na mopanze. Même ko to ba Edom ko to ba Edomite ba lingaka te. To leka oh mais tant bo leka na mopanze bo chaka biso moi trouble. Oh, to chaka ezan samso ki me do ngaka foto bunda. Ba pekisa te. Omoni makambo ngwa, omoni. Mu comprendre so yana kamlo o atope sita ato lobi nini jamais. Ba loba te. Ba pesi obe oh. Mais biso to ça. Hein? Ba linga pe négociation te. Ba linga ku to pete ko bon négocier. Négocier so pa na bango le kakate. Je te le dis mais bon. D'accord. Le code yo boti ko incompréhension so makambo le kakala bon. D'accord. Ça va? Parce que yo lingi ki mete biso lingi ki mete. Boto bunda. Ba banda guerre. Frappe bazwa. Nkuba. Frappe. Nkuba. Ba beta mana ndenga mukete. Ba beta mana ndenga mukete. Ba mu comprena. Pourquoi lingi kaka ba beta yo? Pourquoi lingi ka boko matina shuka ka ozwa frappe po ndima po ki mu comprena. Ba mu comprena mususu ndengo yo kaka. Fo kaka ba frappe ye. Fo kaka ba sa ndenge. Ndenge moko na kati ya mabota tozomona na kati na ba famille likambo eleka kala mutu moko abotile mo incompréhension boniko ndeko tya kimia na kati ya famille ote tango tozaka bana mike yo botelanga mwana popi ah makambo kala tango tozaka bana mike ndako na yeposa yango wana na kanda na bino ah non non tant que mwana muke to ko beta ballon yo to bona ka ballon ngai e bimsa mo pepe do makambo wana eteka na motuna hôtel pe muta zo makambo wana ana 4 5 enfants grand mu comprenant oya kibo ndoki azo rappeler makambo tant que bana mike o beta ngai mbata wana sa nga pasi donc boza ko beta nga tant que mwana muke yo ko ba mu comprendre ba mu ko ata opesi to ata bo lobby a ko luka kaka famille ko taka mbai kozanga ko yokana epa ikime ezalaki te makambo akolamusi bino makambo susu oyimi na mutu bozoluka ezalaka na baperiode nini bango wana baza ndenge wana nde bomondi roi d'Amon ake kolamusa likambo epa elamusa te fo abota kaka incompréhension mpo balingaka te bato baza na kimia baluka kaka place kimia ezali bakotisaka désordre bakotisaka mobulu makambo ndenge na ndenge oh makambo eleka kala oh bobetaka ngai boza kobetaka tanga mwana moke otana saki boye bosaki boye oh ya oui, go defanga mbongo moko boyo opesaka te na période nini lelo awa tozoloba awa tozala ba 2022 na période nini na 1985 makambo na bime ezala ngaka ti lelo bamsu bazane wana mabote bele bamsu bakoma kokundula akoma kolamusa makambo kala
Akobot le bino mo comprendre. Bon comprendre ko te. Mikolo to komi na momo to komi. Et na bande ke belé. Bon luka délivrance. Bon luka délivrance. Kende ko luka délivrance parce que makamba oyo. So ko délivrance te. Yo zo mona ngo malamu. Yo zo mona ngo ngana bota ka mo comprendre ko botele mon compréhension mon comprendre mo. Oye bangaye. Yo mona ngo makamba malamu. Eza bundoki. Eza esprit impire. Eza satana. Oui oui. Ouais. Soit tout ça on encore. Kende ko luka. Car faut créer ou créer kaka makambo, créer kaka makambo. Au wuti Afrique, au kiti na Turquie, au leki Grèce. Au bengi ndeko na mo kazalaka organ ndeko ça change téléphone na yeba téléphone ya balika ça change téléphone. Mais téléphone wana au ibite ke ba téléphone mususu ya poto. Yara soko changer numéro wana umeli tellement ba pesa numéro wana mutu mususu. Azu numéro wana mutu mususu nda jongo. Ba ifasa numéro te. Au mono bengo zu mutu mususu. Ndeko benga zu mutu mususu na numéro wana. Oh grand frère, ngana zani nazo lingana ya donc na kokomela pa na yo. Mutu nga répondre oui ce qui a carte téléphone. Wa yebi yote. Abota mo comprendre. Non na benga kayo ozwa kanga na téléphone. Mo boyiko o katelinga téléphone bi. Na zo yo personne na carte le téléphone te. O te na changer numéro te numéro yo pesa na changer numéro na ngashika. Babu comprendre ko. Omoni de baga. A comprendre te ata expliquer que ezali yo te. Yo mo pe mitali que ça yo te mais bango ba akobota ka incompréhension. Pour la nini to ndeko no sa na Londres to sa wapi wa benga na téléphone akobota incompréhension fo luka kaka. Donc azongisa bino place ya passe. Ako zanga sabino incompréhension ako so ba problème moko oyo yeli yo mo zo comprendre mais non ezandengo na tendi yo zo ba te ezalaki yo ezalaki na joki yo nengo na kaka nengo na ko ba mo comprendre aye penza tamsa yo kuta na yo alubina nga ondeko ata okosunga nga yinini ono mwasi nga uti Afrique azoya na aéroport ya Roissy ba msu ou bien en Gilles ou bien ba aéroport so wapi soko sunga yo mdoza na voiture to kende au moins appelle tam 50 km sur aller retour et ça va 100 km ndeko atie voiture na ye voiture ezali bokende boki zopelle ndeko na nzela ibise ndeko tokocha moi maita moi essence mutabote mon comprendre abote incompréhension oyo monyango nini pona mo akurso sa disingai pona nini yo za master mabe pona voiture na yo mais course za ya yo makambo tozo sa za ya yo mais sikoyo oyo tozo ke so mo nga ko na tilo voiture na ngai pi nga mo na za wana mais yo zo bote incompréhension de baza ndengo yo kaka akoluka sala dépense abote incompréhension moi au moins na kangi si yo pe ennemi ko bobano sur la te mususu de baza wana basanga na mwasi na taka mo comprendre na ye mo pe asa mo comprendre moi c'est peut-être en retourne mais chérie ça ni nyango moi tam su yo ko expliquer te mama yo kana yo ndingo ye awa o ina ba bagage na yo ndingo ya ayako luka ngai ngai na rejoyo ya na check voiture na ye mais na ba possibilité te luko possibilité zate ya na ye na moi makoki o moke na yebisika acha mo essence yo kasari moi sa koto yo mo yo pe bon ndingo yo zo kape ezamabe yo moni nini mais ça au lieu que tu aies sur mobile na écoute non chérie quand même ngi moto tout ça essence aboti sur mon donc famille va mo comprendre ko il va mo comprendre donc moi c'est mobile va mo comprendre na ebite ndako na ba vivre nini mo comprendre bon tout le banane mo comprendre na mo compreneuse mo comprendre na mo compreneuse bata ba incompréhension na ba incompréhension donc ndako na ezana ba chivundo ndako na ezana ba dégâts to ebite bana so ba vivre ndenge na kata na ndako na oh yango na moni na kat na ba école na ba professeur na ba classe professeur so a pe su cours assisi na ba maître ba sabotuna nanya comprendre ala sa musabe ba nanyo ba comprendre te po abande la cours ba nani siko troisième mutune ya ba nani ba refuser ba comprendre do bato ba refuser ba comprendre ne ba mo comprendre do alingite a comprendre alingite pe ba bandela donc mo comprendre ko bangwana balingi kutu ta elokote yo ke oye vacances pas mutu oh non nazo ya vacances pas na yo mon frère nazo ya vacances o la ya ye moko aye na bana na mwasi bana 4
na mwasi na ye moko donc 6 ba ye na kati na ndako bato. Mais charge na moto moko d'accord mais na bato ebele boy ba osala pe 2 jours te 1 jour te o ba obeta 2 semaines 15 jours ndeko ayambaki ameki be aye pas moninga na mon frère. En tout cas moi mon boulot c'est moi bebende comme on a te poto somba ta moi j po bana ba me yo moni yango ya nini yo poto yo kanda kuna yo poto yo ki ko mona kana kanda kuna yo poto yo vivre kanda kuna yo ko mona ngonini biso peto sala ndakwa de toute façon ko donc to salia ko donc to bonga magato kende ka pasina e bandi ko to bodoka komi ko to ko sena le ko la zapena moi ça me comprendre et ça moi yo pe moi ça me comprendre bongo ça nini biso peto sala ndakwa mais yo yena charge olo ya yo moko yena charge ba tembele mais mutu wana oyo ayamba bino ezulu moke ba comprendre raté okolo ba ndenge yo lingi ba comprendre bango te ba comprendre te mu comprendre akomata na train akamata makola che na chaise oyo za liboso kuna ba za ka ndengwana ako provoquer kapo mu comprendre ko po soko mais ozana train za ya bato ba msube na bisiko akamati na bisi pa ya vandi ba chaise mususu na akamata sali nini achi ba saki na yeko afandi tamsuta la likutu ba mu comprendre po bato ba lobate on dirait que tu tirango ya ye ndenge mo pena tina be église au moins mutu moko ye a occupé sur 3 chaises nini ba loba to yo yo mo personne sur vanda te ba place bele za wona place oh est-ce que église ngo ya yo place ngo za ya yo ba ne rejuger muta to inga vanda wana eza ya yo bona ni ko mo comprendre tina ba kat na église tina ba kat ba bis tina kat ba train ba comprendre raté oyo kaka non mukolo mususu na monaki lobi na monaki yo na wenze obetinga kara ngai bonzo wangana omoni ne bazala ozo wa ainga luka makambo baluka kama makambo papa maman lobi nga na bimagete toute la journée na zaki na kalanda ezayo ezanga ndenge nini ato expliquer ezayo bazana ezanga ndenge nini comprendre na monio era bato muso pe tamso moni tamso mutu bakokanaka tamso pe o mona eza mo mutala lo ba te ata expliquer rien ba mo comprendre ba ndenge ba luka kama kambo oh non to yaki na ndako na bino to bete pe na porte mo boboyi ko fungulela biso oh bo yaki pa na biso mais biso za vacances te bozalaki po na moni pe na du diable na lisu mutu mo ayiko kenge dila muta kenge dili est-ce que tu bien oui boboyi ne goyem ba ya ka ndinga fa provoquer ya ka ndingwana na bengi yo na téléphone boyo répondre et puis na okotaki na réseaux sociaux na to mona pende za na kata réseaux sociaux na zo komela yo boboyi ko répondre mais réseaux sociaux vous comprendre que ba réseaux sociaux mususu niti yanga ngala na réseaux sociaux ligne ouais ya réseaux sociaux ya ndako na et la bana na batu nyos tu ba utiliser ka ligne wana tamu susu mwasi akoza na kati na ligne wana tamu susu mwana akoza na ligne wana ngana na ligne te okomona kaka eza ya kopela tamu za kopela ko kasiki ngam na za ligne ngana za ligne te ba expliquer akobota mo comprendre batu do balinga te ko to alléger te o betinga kara ko to kipaki ko répondre est-ce que ngana yo to za na problème ote mais si ko ngana ko kima yo pourquoi ote vesala kini ba mo comprendre na bengi yo pensa na téléphone mo boy yo ko répondre yo de babana o boy ko répondre na boy ko répondre ndeko yo na ngato sana problème kaso boy ko répondre ko kaso ako luka bota kaka problème pas problème zalate ngato to sana problème ti yo sana problème na ngate bosu na ko boy ko répondre pourquoi na boy ko répondre yo ndeko ba mo comprendre ndenge moko na kati na Nouveau Testament Jésus apekisi batu na kati na temple botika koteka ba biloko na kati na temple ba mo comprendre bazo teka kaka biloko na temple baloba te et sur que ti bazo ki fimbo ba botile ba pa pire mo comprendre po fimbo ko ba mo comprendre so fo beta ba mo comprendre so to a sukisuma ile a komisio zoba bondo ki donc makambane na ndenge ako luka likame pa likambo zalaka ato expliquer ato lobi nini ba comprendre à travers ba misusu opo atangate non yana bato mususu atangate men a comprenaka ana sagesse yango boyoki na kata matere lelo yoka katoli
senga ka sagesse senga ka mayele wana ndeko sikola yo ekopeso nzela boyebi mayele etambusa yo elamusa yo tika kokota ba incompréhension tika kobebisa baninga kotiabo baninga pasi epa ikimi ezali te kimi makambo akala okundulu babiloko do okota kaka désordre lelo yo conseil bato mosusu opesi etoli eyaki toli mpo na ye na bolamu na ye na kimia na ye mpo ozomona clarté akobota mo comprendre seke botongaka ngai seke bino bolobelaka kombo na nga mais yoka ba mo comprendre bozopesa toli oyo mpo na kobongisa mpo na kopesa toli akobota donc na suka fa botaka mo comprendre te seke botongaka nga seke bozokolobela nga mais nako comprendre te mais ndenge ni yoko papa tozomona ndenge ozomela masanga tozopesa toli et puis ndenge tomoni okomita mosusu salite balingami yango bozomona bato ebele na kati na famille bozomona bato ebele na kati na famille bakoma kokima yo bakoma kokima na société bakoma kokima na école bakoma kokima na bassociation na bamuziki na bene pa bokendaka soki yo yeka komona bato bapanzani mpo bayebi ke mu comprendre aza koya si bayeba yo naza koya bota bato baincompréhension awa bato mingi bamiso batika yo batika ngai babandonaka bakipa parce que oza na pire mu comprena na yo eza ya esprit mabe ou bozo koma esprit mabe pona nini bato bakoma kobanga na bango makambo mingi mona so za likambo yo est-ce que na ko expliquer bien komeka ko te abi tika ya zakane wana tika ya zakane po ba yibike soki ba meki tam su muto ayibi za linga bino na koko so na ina pesa tika a comprendre mal a bota mo comprendre papa mama lelo yo mingi bakomi kozanga kokende ba vacances so ngo kende vacances na mwana bobana bakomi boya yo te ngana nina pona nini bato balingi kimia na bandako na bango ba mama mingi babandana mama na bango bakipa mama na bango te mama na bango kama na Afrique alinga koya poto te to mama ya na poto alinga tambula bandako po bana mususu balingi kimia na bandako na bango po oza vraiment comprendre so okena bandako o kotsa mambo buru ba kumoboya abitete ngali ndi libana ngeza na kimia eza na batata mususu pe ba kumoboya ye ba mususu ba kumoboya yo pona nini oza na ba incompréhension o comprendre mal siko ba kumobanga toujours mona ka bato bana ba mabe to bandeko ba mabe pona nini to bandeko na yo ba za mabe pona nini or ba yibike soki yo ye yo kotsa kimia te yo panzaka kaka yo kotsaka désordre okotsaka ba chivundu yo kotsaka ba pitopale bakamba ndenge na ndenge pa ikime za te do fobota likambo e umela kate na kati na yo yango ozomona bato mingi bakabwana bato mingi bakende kotala bango te bato mingi bazange na bato entourage na kati na ye oko vivre ndenge nini mateya oyo epesa yo toli mateya oyo ngai na yo mto otala ngai yo mto kanaka kimo comprena yo mto linga balobela yo te ndeko abengisi yo na poto leki na yo abengisi yo na poto ya na yo abengisi yo na poto boyokanaki ke tozala kati na bamboka poto bamboka mwa pasi soki nga na bengisi yo pe obengisi moninga na yo pe obengisi moninga na yo pote tokoma mwa ebele pote l'union fait la force tozala mwa force tango yo babengisi yo ye bayebisi yo sikoyo ekomi tourno bengisa oboti mo comprendre eza nini yango mbongo yango kombe nazongisa biyango eza combien oyaka poto te na ndenge na yo mo pourquoi na makasi no moko oyaka te parce que eza ndenge toyokanaki okomi obota bacompréhension okomi olobaka bampiaka na yo okomi koloba barezo ya akobota so bokebi te akosala makambo na nko po bokoma binemi bato mosusu bakoma kobanga bakoma koloba te toloba te donc kimo compréhension comme si on était gang kimo compréhension donc olati donc ya kibundokiko ndokiko kanisa sikoyo oza mo comprendre oza so ndoki dégâts vrai dégâts ndoki na kimo comprendre kimo compréhension mais dégâts c'est ça non toyokanaki okobota mo comprendre okomobota ba mo comprendre baka balobaka moi oyo année oyo moi été mais année prochaine akosala mwa makasi akomi ne nkwango loko akobota mo comprendre baloba te mais c'est comme ça pourquoi yo kobota mo comprendre makambo mosusu ko provoquer bato bakamba de na nene eza molimo mabe yango mona bato bakomusu bakoma ko éviter yo
bakoma okima yo bana no moko tamso boti propre balingi ko yambo banda ko bango te po soki libala na iko okota mo buru e ya mwana mobali azolinga abengisa mama na ye so abengisa mama na ye kaka pa mobali mama mobali akoma ko maltraiter mwasi mobali pa lingi kazala kimela na ndako na ye bana mama ye ana kat na ndako na biso to papa ye ana ndako na biso e koma kaka problème mu comprendre akoma kota na makambo etali ete ola pesa ka tuli ola vandi saka ola pesa kimia okome mubange to yebe ki batba bota mu comprendre ba koko sumu da komi koko akoma comprendre makamba travers pour ma yele diminuer yo boni comme comprendre ko la soldat bo pour ba soldat bazana mu comprendre moko surtout ba soldat ya moko da Afrique o lobi boy ya lobi boy mu comprendre boni nzamba lingi kimia soki olingi kimia kamata yango soko moni moite senga mayele na nzambe po nzamba peso kimia po mulimo oyo e bebisi bato mulimo oyo panzi mabala mulimo oyo zo bato bele bazo souffrir po na tina na yo makambo yo sala nzamba boyi yango na kat na église incompréhension ba sala bo incompréhension oh bato ba kimia yo bato ba kotika yo après okomo lelela pas nini baloba te ba peso tolite bato tamso tolia malamu bato bazolinga ba peso moi ba memelo tolia malamu za te parce que oko zongo na sens mususu yo zora makambo renversé mutu na sema kolikolo o comprendre kaka à travers mais non mutu viva ka boyete hein mulimo wuti wapi yo nanga talangai yo nanga nzamba pesi occasion lelo na mateya oyo e oko ili wapi osana wapi changer bongwana sinote jijima zo zela yoko yoka siki bundoki zaki kaka ofina moto mu comprendre ça kindoki mobimba parce que zo bebe sa mutu ya bato ozo sanga sa bato kimia tango yo sali ki mu comprendre muta tambuli muta zo lube men non mais comment ngai te na ko boya ndeko na ngati na yamba yete mais ça ngai te mais ya insister ka yo kaka oh mais comment est-ce que on dit mais ça na ko yete akele on dit makaka o te na mona ki yo peso beti na kara na beto kara tout ça na problème ki bo tout ça problème beto kara et ça kaka yo oh o boye ko yamba na ndako na yo oui tako na ko boye ko yamba yo kaka boye non changer chaîne oyo eso ya pona batoli oyo bokabula kabo pesa bato partager yango makambo mabe nzamba boyi toli eleki oyo ba recevoir na bino eleki oyo kamata bo oyo eleki vrai professionnel de yango oyo toli amalamu na kat na chaîne na bino oyo yamba on nulle part toujours so ba sujet oyo ezo ko ronger ba famille ba sujet oyo ezo bebe sama bota ba sujet oyo ko ba trouble na kat ma foyer na kat na ba famille ne to vivre o pesa ka bato passe o saka bato passe changer ko so yo yeba te mateya oyo lelo eteya yo e yebisa yo ke non na sala ka mabe makaneli na ngai na sala mabe ndeko mobali pour moi ça faible moi ça faible dans la scène yo ba no bota incomprendre pour yebika ke na ko sala o zo sama kam na ko moto ndeko yo ke na ndako na moi ça ko le bati na botele incompréhension moko aotika ambo moi ça andimi incompréhension un jour tant moi ça ko décider ici tant yo ya le babo moi ça bien non chérie c'est fini pour la nini pour yebika ke arobo ya ngate pour ngai na za mobile na ye donc akosala makam non ndenge mo pe na côté mama tika incompréhension na mobile na yo abimi na ye na mwasi musutu ozo lobaka te na mona mwasi wana ta talo misu mabe c'est ko bobima na ye mobile bato ba solo na mwasi wana te babima na mwasi wana te eloko mama boyi ko yoka baloba te hein jalousie et incompréhension boye e wutu wapi nzamba boyi ozama be bongisa oki yango nzambe na lola mona moko na moko nzambe na biso nkolo alobi senga kimia pe kamata yango senga sagesse na nzambe senga mayele na nzambe so ezate kende ko luka délivrance nzamba ko délivrer kola mona bino kola batela bino to pamboli nzambe pe to bongeli na tina ya likambo oyo incompréhension ne mo comprendre nzambe nango ya na pamboli yo pozali malamu kolo yo yebi mabe nyonso lobebi na kati mateyo longola yango oyo malamu ndo ozongisa na kati na bana na yo
pesa boyebi pesa mayele na moko oazala ki mayele na pamboli nzambe na nguya na ndimi te mateya oyo ekoti na kati na bana na yo ekosala misala pete moko na moko amone sango nguya na yo ezala na kati na esika oyo pe na chaîne na yo ozalaki na kati na chaîne na bino ya télévision oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV Aziza Pembele TV partagez pe boyeme mateya oyo kabolela baninga na yo bazwa kimia pe bazwa bosumi nazo senga soutien na kati na chaîne na bino bona compte PayPal na bino yangwana soki na compte PayPal oyebi nde basalaka te obengi na téléphone numéro ya téléphone yangwana obengi yango nde ekopesa bino mpona chaîne na bino ekende liboso kola mona bino kolo asunga bino nga nalingi bino mingi nzambe kutu nkolo kutu alinga bino kutu koleka tika te ndeko yo ozangaka te mpona kotala chaîne oyo yo ozangaka te mpona kolanda chaîne oyo nzambe apambola oyo nakozala na besoin bakombo na bino bokomelanga bakombo na bino mpo nalobela yango ta sujet moko mokolo mosusu bato bozosoutenir chaîne oyo bopambwama na technique tozalaki bongo na kati na mon frère Gabi Badona bango nde basimbi technique tika te nzambe nalola mona bino na mosala oyo bozosala po te chaîne na bino ekende liboso. Je vous remercie beaucoup. Tout le monde est dans le mbala. Yes. Yes. Kola na bino.